doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes et allez-lo. Ezali 5 minutes et version la musique. Toko Lobela dossier ya Mwanga Chouchou. Boyebi présent Bosso, présent Assemblée nationale. Tangwazako Belela Nakati. Il y a Assemblée nationale, Azali Koloba, député et Belé, Botika Masolo, ya kokota côté à M23, ou bien Bino Mutu Bozali, ko Mpelisa moto na makambo guerre. Bato babazo mon angoli seki, nalinga présent Mbosso parce que azala na langage morobo et vraiment donc direct et c'est Pelisakanga Makasi. Azali l'un ya ba meilleur pour ne pas dire meilleur. Il y a présent à l'Assemblée nationale. Donc, vraiment, mes félicitations, présent Bosso. Donc, le Lotogolobela, dossier Oyo, il y a Mwanga Chouchou. Boyebi Azali, député Azali Nakati Parlement, Azali Moutou Oyo, Azali en connivence avec Kagame na Rwanda. Donc, Azali, pion Oyo, infiltra biso. Oyo bazalaki na kati ya parlement mais babanda ko sala musala mususu boyebi witaki ko kangaye donc masolo ndenge bandaki baki ko kangaye na ba arme de guerre na kati ya ndaku na ye il fallait yeba soki azwaki yango wapi soki musala nango ezalaki nini kangaki vraiment arme vraiment ya guerre ya ko sakana te Siko eloko ezo kamusa biso na masolo oyo boyebi masolo aboye oya dossier oya Mwanga Chouchou ezali pona Congo etali parti politique te boyebi to bundakati lelo plus de 20 ans pour guerre oya STC la nakasi présent liboso oyo a commission na niveau oyo amemi Kagame ezali présent Fachi Beton. Et puis, naïb Sarabino, que ceux qui ont raté ma solo, où il y a guerre aussi la Est avec Fachi Beton, guerre aussi la Kali sous-souté. Mais l'okozo kam sangai, naba Congolais, nyo surtout, oyo balinga kamboka, silence, na côté à Fayulu, na côté à Katumbi, na côté à Kanambe, na côté à Mukwege, na côté à Matatamponyo. Donc, bateau tout oyo basangana na opposition, bomoni oyezali makambo ya mboka. Eloko salama wana même batu oyo bazali batu ya mboka ya Mwana Chouchou basepeli na arrestation oyo. Bino moko botala. Bato oyo bayokaka Swahili bako yebisa bino ki bazali ko sepela po bakangi Mwana Chouchou. Pole. On y va en route. Oui, c'est ça.
Bino mo boito landa donc bato bazali mboka na ye bango moko bazali ko sepela bongo sikoyo congolais nini oyo alingi mboka ko sepela te parce que masolo ebandi kaka sikoyo parce que mwanga susu wana aza ye moko te donc ba révélation ekosalema na ndenge moko mokie te bato oyo nyonso tu oyo babandaki ko travailler na ye ekomi sikoyo donc muta sauver po na ye mwanga tutu toki na mwasi na ya lobi ya ko bomba te ako reverser makambo nyonso tout donc ce n'est que le début de commencement. L'honorable Mwanga Chouchou, venez avec vos avocats, s'il vous plaît. Nous allons commencer par répondre à l'audience passée, l'ouverture du coffre-fort. La haute cour avait levé l'option de l'ouvrir devant le prévenu avec ses conseils pour que cela se fasse de manière contradictoire pour constater qu'est-ce que ce coffre contient, on fait l'inventaire et il appartiendra au ministère public conformément au devoir qui lui a été prescrit par la haute cour. Militaire, mon général, la position d'un s'est rangée pour vous rendre les honneurs et pour vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, adjudant Mata di Monongo, Augustin. Ordre. La haute cour appelle la cause inscrite sous RP numéro 031 l'auditeur général du ministère public et la haute cour militaire et partie civile la République démocratique du Congo contre M. Mwanga Chouchou
Ici Edouard, commissaire principal Monchagali Loa, Balike Robert, tous à la barre. Actez la comparution des deux prévenus et celle de leur conseil. L'honorable Manga Chichou, venez avec vos avocats, s'il vous plaît. Nous allons commencer par répondre à l'audience passée. L'ouverture du coffre-fort. La Haute Cour avait levé l'option d'ouvrir devant le prévenu avec ses conseils pour que cela se fasse de manière contradictoire pour constater qu'est-ce que ce coffre contient, on fait l'inventaire et il appartiendra au ministère public conformément au devoir qui lui a été prescrit par la Haute Cour de ne retenir que les effets qui seront en rapport avec les faits de la présente cause. Alors, la Haute Cour se dit ceci: transporter ce coffre là où il est gardé jusqu'ici, c'est trop risquant, c'est trop de quoi. C'est pourquoi elle se donne le devoir, elle se fait le devoir de se transporter là où le coffre est gardé, en l'espèce à la banque centrale, parce qu'il n'a pas été gardé dans un lieu suspect, il a été gardé en un lieu sûr. La banque est disposée à nous recevoir dans une vingtaine ou trentaine de minutes. C'est pourquoi nous avons ouvert l'audience pour suspendre. Nous levons et nous suspendons. Et la Haute Cour ordonne la descente directement à la banque avec toutes les parties. J'espère que les dispositions ont été prises pour le transport du prévenu ainsi que celui de ses conseils, M. Robert d'abord. Prise pour que le prévenu tout ça transporté avec quelques membres du collectif de ses avocats. Ok, merci. L'autre prévenu et ses conseils attendent ici. Dès que nous revenons, nous allons recevoir, autant que faire se peut, le rapport de ce que vous avez fait outre l'ouverture du coffre. Et dès que nous rentrons de cette descente. Ok? Solo bomonaki deuxième solo ekomaki que ba eko découvrir sous na kati ya ndako na ye coffre-fort. Coffre-fort, siko coffre-fort wana fongola code ezate moyen ba panzango ezate, donc il fallait qu'on memango na banque du Congo ba bomba parce que bango kuna banque baza ba spécialiste ba coffre-fort bazwa ki problème pour na ko fongola yango. Boko mona tokolakisa bino na bilili mwanga chouchou ayaki basambisi muke siko bazwi ba masolo wana bakei na banque du Congo bakei coffre-fort wana devant ye ba fongoli yango biloko bamoni na kati nzambe na ngai ba arme de guerre ba téléphone ba document ebele ba plan ya mystique, donc ezola kisa soki botali yango ezola kisa ke mwana chouchou wana azali mutu ya Kagame, azali mutu azali na kati ya masolo, aza espion infiltré na kati ya parlement pour apesaka ba masolo botalaka niveau oyo ba infiltra biso na mboka wana totangi pe boye. Donc azalaki na ba contrat moko boye ya ba minéré na biso ya mboka na biso, mais ba keyi ko sambisa ye na Rwanda. Donc tala procès ba minéré mboka na biso, mais ba keyi ko sambisa ye na Rwanda. Dans tout ça, donc bozomona ke Fayulu et compagnie bazali koloba ilo côté. Tant bazali koloba ilo côté boye bake ba révélation tango ya Fayulu na bandi na ye oya ba soit disant ba opposant bazali na kati, parce que biloko mwana mwanga nsusu azali ke kusala zo sala na mboka na biso azali ye mo côté azali na ba complice
Donc, parce que procès n'a pas reporté pour la semaine prochaine. Donc, bilenge ezali kokota na kanisi ba misusu baza na kati ya Paraneba, ba misusu pe bazali na kati ya ba masolo oyo ba yebike ba banda ko lia sani moko na mwanga chuchu na Kagame ba ko revese bango bino moko bota na bilili masolo ndenge lekaki ndenge basambisaki ye ndenge bakendaki na Banque Nationale kozwa coffre fort wana bafongola na misu ezali makamba kokamwa pourtant bazo epsa bino ke Félix Antoine Tshisekedi azo rubunda bino bozo mona ngoneti liseki bino moko bolanda na bilili. Bien, l'audience est momentanément suspendue pour la descente à la banque. Non, je vais te faire. Poursuivant l'instruction de l'affaire, député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance dans cette cause a tenu sa 7e audience le mardi 4 avril 2023 à la prison militaire de Ndolo. Les deux prévenus, Mwanga Chouchou et le capitaine Robert Mouchamaleroy, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Aussitôt ouverte, cette audience a été suspendue
suspendu et la haute cour s'est transportée à la Banque centrale du Congo, lieu où est gardé le coffre-fort du prévenu Edouard Mwanga Chouchou. En présence du prévenu, les avocats de la défense, ceux de la partie civile, République démocratique du Congo et du ministère public, organe poursuivant, la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort qui contenait certainement des pièces dont l'argent. L'opération faite par les experts étant terminée, la haute cour est retournée à la prison militaire de Ndolo sous une pluie battante. Ce climat ne lui a pas permis de poursuivre avec l'instruction de la cause. Pour ce faire, elle a renvoyé la dite cause à la huitaine, soit le mardi 11 avril 2023. Binomrobo Chikolanda, député Oyo, bakangi na ba arme bomoni binomoko ba arme pe ya pambate ba arme de guerre na ba document misusu ezalaki kolakisa ke azali en connivence na Rwanda na Kagame pour na ko tenter ko renverser régime ya président na biso Faci Beton. Soka azalaki na masolo wana donc boye baki azalaki ye mon côté. Bon moni coffre fort ndenge ba memaki yango ti na Banque nationale ba garder yango kuna ba memi ekuna ba longo place ba bana osambise na donc prison en Ndolo parce que mama solo azanango donc ezali masolo o est tenté na kati ya armée donc à cause na prison makala tene mais na prison ya Ndolo bon moni ba réussir ko fongola ngo ba bimiseli ba biloko nyoso tout tellement que mbule bandaki ko beta et makasi procédé ezalaki libanda. Donc, ba reporter yango. Donc, binomoko botala ba makamba boye ya mboka na biso vraiment ezali pasi na ma na motema batu ba on dirait bazo mona ngoli seki mais ezali li sekité, ezali li sekité. Président Félix Antoine Tshisekedi azo bunda po azo mboka na biso esike ezali ma infiltration eza tellement makasi mais Félix Antoine Tshisekedi boye ba ke ndenge na pisaki bino ke pouvoir na ye ezali kaka ya peuple te ezali ya nzambe azali na kati aza na mission ya ono zomona ba makambo mususu donc eza ya ko bomba na bezali ko bima na poisa sans que to forcer ezali ko reverser kaka donc parce que mwanga susu oyo biloko azali nango soki vraiment ezalaki ke e umela sumuke mbele tozwaki masolo mususu to marqué pause publicitaire na biso partenariat oblige boyi ba partenaire na biso Kodia Simon Sepela TV Kitenge appartement Wami Business salon de coiffure na biso El Binto coiffure na Saint-Denis. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé sa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya sala concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka ntaba ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala nango ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa yango na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est El Vito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après cette bande-annonce relative à nos partenaires de Kaboyebi. Vraiment, il faut bocha bango maboko parce que bango ils allaient sous forme na bango ba edaka chaîne na biso bazwa ba espace ba foute la kangombongo vraiment to remercier ka bango parce que ba misusu donc bazali wana presque plus de 5 ans bazalaka wana donc merci na ba partenaire na biso na binope bozalaka na bango parce que il faut ko aider bana ya mboka donc tozali kozongela masolo na biso tosola lelo tozali kosola donc procès oyo ya député oyo azalaki na kati ya parlement infiltré Mwanga Susu donc procès na ezali reporté dans le 11 avril 2023. Donc, vraiment, parce qu'il fallait un jour, on a mboule les aïtés, ma makasi, moi, qu'on y a les athées, mais là, vous allez qu'on camme, ça biso, batu, vous allez qu'on a photo. Silence radio. Silence a failli, l'on batu nae. Tant vous a silencieux, boye, bake, tant bazo bando, tant ba combo, yebaka, ba failli, ba obibanakati. Failli, la tabatangi directement, so batangi kan, de so batangi kanambe. Fayulu azali, Fayulu égal Kanambe. Donc, ils ont sous son bombaté. Kalato bandoro yeb sabino, bino posomo on utilise qui le lot to comprendre Fayulu azalaganae mutu Kanambe. Ba complice bazali et belé, ba complice bazali et belé nakati ya masolo oyo ya Mwanga Susu donc semaine oyo donc soto bandiango le 11. Donc, toko yoka ba révélation parce que moi si na lobi bomba mabe ako panza donc ako révéler ba ko die bango morote il faut bato nyo surtout baza ba complice il faut ba bima. Donc sikoyo to kota na news arep. Agissons pour la République. À nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Na news nabiso ya rep tokubanda toujours na activité ya autorité morale nabiso maître Guilo Ndomboyo oyo pe azali ministre d'état ministre aménagement du territoire azali na libanda ya mboka toujours pour na servir mboka et puis boyebi ke dernièrement avant-hier ezalaki première journée oyo ya le 6 avril oyo ezali po na Simon Kimbangu na lutte Simon Kimbangu présent na biso neti ayebi pe a respectaka Simon Kimbangu Kimbangis bozoko mwana ba photo asa kenda kuna akuta ina père spirituel donc parce que azali kondima Simon Kimbangu parce que ndenga na lobaka kaka église wana toko comme ça on penza église mondialement donc batu penza bayaka ba pèlerinage na kamba masolo o parce que azali mwana mboka sala vraiment ba miracle oyo ezali vérifiable et puis premier combattant où ya bunda na ba mindele ezali papa Simon Kimbangu donc ba présent tout ba sala et l'autre côté présent oyo asali vraiment que 6 avril et comme un jour férié chômé pour la mémoire ya Simon Kimbangu ezali présent Fachi Béton ezali makambu vraiment oyo to sepeli na yango et puis boyebi que union sacrée de la nation et salami masolo à plateforme c'est menotozo banda donc week-end yo sortie officielle donc na stade boyebi bato tout bazali ko na ba signer ki accord donc bandima ki accord oyo ko mema
président na biso Fachi Béton na deuxième mandat boyebi que AREP agissons pour la République ezali na kati ya union sacrée donc biso AREP tozali des représentants de la République donc na kati ya masolo ana pe biso pe to signer signature parce que to kosa ba député na kati ya parlement pour tozala na sima ya président de la République na biso Fachi Béton bino moko boyoka président na biso ya AREP autorité morale ndenga betaki mololo ke Fachi amema biso yi les élections. Nous avons dialogue exact. Bongamba, à moi de l'examen, nous avons que les mampona. Nous avons une sirène, nous avons une pathologie facile, ça la vie dit. Bino Moko Bolandi, AREP ezali derrière président de la République, AREP ezali na kati ya union sacrée de la nation, AREP ezali na idolo oyo ya président Fachi na kati ya idolo wana ya président Fachi Guy Lwando azali na kati ya idolo wana yango na biso tozali na sima ya président na biso poto memaye et na deuxième mandat na parce que azali ko méritango donc biso AREP to ko étouffé parlement donc président de la République tango zo bo konzinaye masolo ezalaka mbala moko donc juja makambu et bandi donc ba nouvelle auto zalaki nango ya AREP yango wana mibale to suki awa donc prochaine fois bokolanda ba news mususu ya AREP. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus, pour élever notre nation. Après la nouvelle nabiso ya AREP ezali parti politique ya maître Guy Lwando Mboyo biso tozali na kati ya union sacrée de la nation oyo esangisi ba parti politique nyo surtout oyo bazali derrière président de la République. To koti siko na masolo po bato oyo bazali kondimate to lakisaki bango musalo ezali ko salama parce que boye ba président zwaki mboka ndenge nini. Président zwaki mboka ndenge nini. Pobo jijeye mbala moko mbangu pesa bino ba résultat kaka. Nazali ko rappeler bino susu. Na tiela bino ndeko na biso oyo alekaki na émission moko ya confrère na biso azali ko expliquer penza na sepelaki na analyse na ye entre po batu mususu baza na mémoire courte batu mususu ndenge na lobaka ba mi comme saka amnésique na makasi bolanda a expliquer malamu ndenge président na biso azwaki pouvoir na ndenge bundi tilelo. Sachez que Antoine Félix est allé à la cité de Loya seulement avec bagages, femmes et enfants. L'armée de Kabila, le service de Kabila, la sécurité de Kabila. Kabila n'a jamais eu une armée nationale. Ça, c'est une armée qui était infiltrée, vous les suivez jusqu'aujourd'hui. La preuve est là. En commençant par les Bosco Tanganda, ils sont en train de partir et même aujourd'hui. Cette armée infiltrée, je vous dis que quand on a passé le pouvoir à Antoine Félix, le Congo, c'était pratiquement une colonie rwandaise. Avec l'apport de M. Kabila, que je vous ai dit dans une des émissions intérieures, qu'il fallait qu'on arrête Kabila. Il faut juger Antoine Félix par rapport à ce qu'on a trouvé. Donc la situation qu'il a héritée est là où nous sommes en train de partir. Je me rappelle, j'ai un jeune frère qui a choisi d'aller dans la police. Pendant qu'il est allé, ça fait 3 ou 4 ans, il avait quelques 50 000. Et aujourd'hui, un policier peut avoir même 360 000. Et la gratuité et les frais de fonctionnement. Pour qu'une école puisse fonctionner ici, pendant qu'il n'y avait même pas de gratuité, il y avait des écoles qui prenaient 45 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a des écoles qui ont 3 millions comme frais de fonctionnement. Nous avons un bilan. Nous n'avons pas peur des élections. Nous avons un discours à donner. Je vois l'avenir de ce pays en rose. Mais je dis, il y a un verset qui me vient dans la tête. Le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, le verset 12, le prophète Nathan qui s'adresse à David. Toi, David, tu ne vas pas travailler pour l'Éternel Dieu. Mais quand tu seras décédé
et que quand tu te coucheras avec tes pères, c'est quelqu'un sorti de ton sein qui va relever ce pays. Et aujourd'hui, je me dis, cette parole est adressée à Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Dis, quand tu seras mort, c'est lui qui devait être au-dessus de ce pays. Mais c'est quelqu'un qui est sorti de tes entrailles, qui va gouverner et qui va marcher avec ce pays, qui va construire ce pays. Mais quand vous descendez un peu plus bas, on vous dit que son royaume sera beaucoup combattu et que lui-même de fois fera du mal. Mais l'Éternel le tiendra et son royaume durera toujours. C'est pour vous dire que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, l'horizon 2030 sera dépassé avec Antoine Félix au pouvoir. Parce qu'il faut boyeba kayango, ceux qui bolingo juger mutu boyeba masolo bandaki ndenge nini pe azali ko kende ndenge nini. Donc wana pesa na lingaki na partager ngo na bino pour batu ba comprendre pour batu bazo sala makambu kaka na ko. Siko toujours na bazela o kaka malambo que président de la République na biso o azo sala po na ba étudiant élève mboka ezali ba jeune bomona ki uniki bande banda batongango ba réhabiliter ango banda batongango basala réhabilitation ata mon côté bomona ba homme ndenge koma kitoko université koma penza donc na ba norme moko international. Donc bato bazali ko tanga na uniki bazali ko envier ba université ya ba mboka misusute. C'est grâce à président de la République alobaki ekozala partout. Donc ba oui fait comment fele ba masole belé lelo bazali siko na kati ya réhabilitation ya UPN Université pédagogique nationale cannabis tonto zali na baki na bambiza to ben UPN ezali Institut pédagogique national na mone chanja. Donc botala bino moko musala ezali ko sala makuna. Donc porte-parole ya gouvernement akende kuna ministre donc oyo atali donc université azalai kuna bino moko botala oyo ezali ko sala makuna po bomona vraiment que musala ezali ko sala et puis bozilate batu mususu bala kisabino ngo soki bomoni ngo pa na biso te boko mona kango pa ya ba journaliste ya NT ya ba ndokite o bazali ko salela batu lokola ba Fayulu et consort. Obi Kendeko Nangai, ministre de l'enseignement supérieur, depuis Mokonzambo Kanoma, il y a un objectif. Objectif ezali, kota la ndenge toko préparer bilenge na biso pona kokamba mboka lobi. Bilenge toko former bango na ndenge mibale. Toko tala nanu bisika o batanga kaya bomona ki to bandaki pona bano amitié, to sali programme à gratuité. Kasi pona bao bakomi na université. Lelo ministre ya enseignement supérieur azo implémenté na lopoto tozo benga système LMD. Pour étudiant tanga malamu, il faut que tala na auditoire, qualité à auditoire nini bazo tangisa e, pe qualité ya mbetu nini azola lela. Bobi ke toza Kongo mboka munene, toza na étudiant ba utara ba intérieur du pays ba komaka. To suki pe wana te, ba professeur to pe batangisi, personnel académique, personnel scientifique. Sort na bango ezandenge nini. Donc ozomona na président Félix Antoine Tshisekedi pe na premier ministre Sama Lukonde tozotala ba aspect nyonso oeza ko concourir na formation ya bilenge na biso kasi lelo toyaki pona nini bino nyonso boyokaki programme oyo tomona te depuis mbula ebele na Congo tozo rénover topé ko tonga ko reconstruire ba site universitaire to bandaki na bino na UPN bomoni kuna bazotonga mo palais du peuple à Mukie. Ça veut dire que si Timoko Oboki Kozala, en même temps, 6000 étudiants, Bazotanga, Nenge Boumou Narakaka na Mikilia Poto. Président Fachi, Azaka Beton Nenge Tolubarate, c'est quoi comme une fondation, parce que la fondation, c'est ici, Beton Bele. Na matang ici, na Nenge toujours gérer la question de professeur, puis na Nenge toujours améliorer la condition ya Kotanga Yabana. Awa Tokomi na Uniki, Binomo Bobi Kampa. Colline inspirée de Bengara, c'est la Bino moko Tolanda ezali esengo total vraiment mboka na biso ndenge ezali ko changer malembe tozali ko kende
parce que réhabilitation et UPN les a quitté il y a iniki ne salama jamais bozo mona wana pensa réhabilitation à 100% parce que bazo bandela na ba bâtiment ils allaient loko moko vomé ko pesa esengo il photo la kisaka ngo tokozila batumsu te parce que batumsu bakola kisaka ngo jamais au grand jamais et puis na lingi na epsa bino loi oyo ya chani oyo batu bazali ko ba ebele mais na ebité ceux qui vraiment congolais de souche neti biso boye de père et de mère aux à la contre loi chani ko sala mate atabala musi kasavubu atabala musi mobutu atabala musi musée donc mutu ko sala contre na yango ezalite me bozali komona bino moko ambongo azali ko loba bilobela mbongo azali ko loba bilobela mais na pesa eka exemple na bango na cadre ya catholique les loso qui balingi ba nommé évêque to le but ba évêque locaux ba koki kozwa évêque ya Kananga ba memaye na idiot faté ba kozwa évêque ya Kananga ba ko nommé kaka ya Kananga pour éviter ba conflit ba kozwa évêque ya Matadi te ba memaye na Équateur eza pona ko éviter ba conflit mais sikoyo bongo na politique na mboka na biso pourquoi ba kozwa muto yuti côté mususu ba ya na ye na mboka na biso comme présent et ça la makate donc mbongo donc ceux qui les mbongo bien nini ozo ba coup de makamte na peso ka exemple na kati ya église catholique ba évêque locaux docteur le baba pape te parce que pape ba zoaka do ba cardinal ba cardinaux ba nani ba monseigneur partout évêque locaux ceux qui za na mbanda kayo ba rozoyo évêque mbanda ka ba no nommer na Kananga et ko sala makate donc vraiment batu misusu botala mutu bazangi makanisi likolo mbongo congolais likolo mbongo akoteka ndeko na ye congolais donc yango na vraiment toninga ko beta c'était na dossier o na zob sabino ya ex député parce que ye azali lisusu député te mwanga susu et puis nenga simi makamba minduki toko senga penza donc yeba ke masolo oya ba soldat peine de mort ezalaka condamnation à mwanga susu ezali ko musute peine de mort to sengi peine de mort parce que azas na masolo civil te oyo ya civil ezalaka te mais oyo ya koti na masolo minduki parce que ngo bare batu donc to sengi penza mwanga susu ba juger suka na ye penza peine de mort penza na miso batu na batu na ina ba complice na nyo surtout ba kendeka na masolo ala donc le vraiment ezalaki vraiment to beta c'était na dossier oyo ya procès ya ex député mwanga susu donc na epsibino ezali reporté le 11 avril donc tozamaye le tokolanda vraiment dossier oyo ti nasuka donc tokomi nasuka ya émission na biso ya lelo ndenge na epsa bino kake je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude ce que tokomi nasuka boyebika base yango nde makambo base jamais tokoti kango base yango na mutu et pesa président de la République donc ma solo pour comme président de la République du Copa ya ba Faulu donc na Genève donc président de la République azonga beti chita sima alandi base yango na masolo et pesa kindengona mais avant to banda ba remerciement na biso nazali vraiment ko tenir pour na souhaiter bon et joyeux anniversaire na Abeba Lipordo artiste Abeba Lipordo massa na ngai pour ba tusus ba barate Abeba Lipordo azali massa na ngai to tangane na collège tout en année 3 ans donc na première c'est au deuxième c'est au tina ba humanité à Beba Lipordo dans master na nga ya chic depuis 20 ans donc à Beba Lipordo merci à trop nzambe abatela yo donc na bigo yo umela talaga Hollanda donc ba aja maman donc yo déjà ba miku on est ça déjà donc à Beba Lipordo master na yo atenda qui vraiment a souhaité bon et joyeux anniversaire quand il y a émission na yo il y a 5 minutes avec César Ngadi Master toko bengana toujours na même registre nazali paye ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na petite sœur propre Josiane Matuki madame Masiala na Katia Melin donc au fête anniversaire na yo et les kaki malamu donc na tenaki pe na souhaiter bon et joyeux anniversaire na Katia émission oyo donc une fois de plus madame Masiala né Josiane Matuki bon et joyeux anniversaire Nzambe a Batelayo. Sikoto koti na ba remerciement na biso ndenka boyebi to bandara toujours na Londres na honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia Londres José Kana ki kakamene
Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule, merci na nyonso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Maria la beauté naturelle na Katia Londres, Maria la beauté naturelle, merci na nyonso tout osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toko clôturer Londres na Jano Matundu na moi si na ye merci na nyonso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toko si on a Katia Espagne pour nous ça. Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, merci na nyonso tout osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Katia Belgique. Toko ça Poutou de Yalo, la petite c'est propre. Poutou de Yalo, la merci na nyonso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na Katia Belgique pour nous ça Dekos Moukoko, mais c'est le bon dimanche. Merci na nyonso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Serge Palmi, Bruxelles na Katia Kisasa pour na masolo kaka yamboka. Merci na nyonso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati à Paris pour na kopesa mbote na Didier Matuki na mele Didier Matuki petit frère propre et Doudoula Epseingai donc oyebiga de Masoloana oyebiga vieno bako toucher été bako meka été donc Didier Matuki merci na nyonso tout ba partage au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na katia Bundes pour na kopesa José Jofa Chimbalanga José Jofa Chimbalanga na Bundes, merci. Na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngato. Qu'est-ce qu'il y a kati ya Hollande pour nous repérer sa petite sœur propre Neves Ntimba na mobile na Neves Ntimba. Merci petite sœur, merci na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngato. Qu'est-ce qu'il y a Suède pour nous repérer sa maman na biso Thérèse Kamani, merci, fidèle de fidèles, merci. Na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngato. Tu es toujours na kata Suède pour nous repérer sa Igwe chef béton armé, merci na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na Montreuil, na région parisienne, tu allez couper ça. Papi Ololo, merci na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tu es toujours na région parisienne pour nous couper ça. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre. Fifi Filofaria, merci na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu, merci na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Chiquito Mouchachuno, présent Chiquito Mouchachuno, merci na nyonso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Babi Kisinga, merci na nyonso tout au sala rappé pour na site pour na nyonso tout au sala na Katia groupe EP na 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi tosu qui sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi, merci na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadukos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai,